Kosunga ye bango bako makuluba lobiko ne wapi toko tala soki nzambe na ya kosunga ye. Shalom, shalom et bien aimé dans le Seigneur. Na méditation, na biso na tongo na lelo potokota na partage toko bondela. Papa to pamboli to kumisio to neto likomo na to pamboli kibo santo na mo konji na bakonji mo kokisi na bilaka. Partage alelo nzambe lobela biso maloba ya moto komema kufa me maloba na yo et komema bomo to bebisi nyonso bokese na kombo na Yesu Père, nous te élevons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, sois derrière ta parole pour l'accomplir. Saint-Esprit, accompagne-nous du début à la fin. To bebisi oyo nyonso ezali ko confesser Seigneurie à Seigneur Jésus-Christ que na kombo na Yesu. Amen. Mokati na sembo Yesu Masia akokata na sembo mokolo ya suka yango tala bomoi na liboso na Nzambe otambulaka ndenge nini natambulaka ndenge nini atambulaka ndenge nini po ete akoya kokata na sembo. Shalom shalom, sans plus tarder na méditation na biso na tongo na lelo tokokendeka place tosukaki me tokomata mwa likolo mukie po toyeba kozonga tosukaki bongo na Genèse chapitre 27, tokotanga verset 19, mais to poussa na moi likolo, totanga na 18, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Na Genèse 27, 18. Il alla trouver son père et lui dit, mon père, je t'écoute. Mon fils, dit-il, mais dis-moi qui tu es. Jacob reprit, je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as demandé. Viens donc t'asseoir pour manger de mon gibier. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. Na 20, comment as-tu trouvé si vite du gibier, mon fils? Demanda Isaac. Il répondit, le Seigneur ton Dieu l'a mis sur mon chemin. Yoka réponse ya Jacob, le Seigneur ton Dieu l'a mis sur mon chemin. Isaac dit à Jacob, approche-toi, je vais te toucher mon fils pour m'assurer que tu es bien mon fils aîné, mon fils Ésaü. Jacob s'approcha de son père Isaac, le toucha et dit, la voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. Il ne connut pas Jacob parce que ses bras étaient couverts de poils comme les bras d'Ésaü. Mais avant de lui donner sa bénédiction, il lui demanda encore, tu es bien mon fils Ésaü? Oui, répondit Jacob. Alléluia. Awa tomoni ndenge nini tolobaki lisolo oyo elekaki tolobaki ete nani abombanaka sima ya porte tango yo osololaka masolo na yo. Nani oyo azalaka sima ya porte toyokaki Rebeka azalaki sima ya porte tango Esaü abandaki kosola na papa na ye. Esaü azosola na papa na ye, Rebeka azalaki sima ya porte. Ayoki papa na ye koloba kende kobomela ngai nyama soki oye nango lamba le modèle nga na lingaka soki na lie na kopambola yo. Rebeka atali alobi mwana atosa ngate mwana abangaka ngate eza impossible ye azwa bénédiction oyo ekozala ya mwana nga Jacob tozwaki Rebeka na lolenge totsa Nzambe la bomoi lika mususu ndeko nanga erataka yo pona masumu na yo. Nzambe albina kosala bokeseni na ba oyo baza ko servir nga na ba oyo baza ko servir nga te yango bokeseni monanaki bénédiction yaki nango epai Esaü po selon coutume na bango mwana liboso nde aza mokitani na nyonso, mais selon spiritualité Esaü azalaki na ba norme wana te. Alléluia.
Esaïe azalaki na Esaü azalaki na ba norme te selon spiritualité. Yango Bible eza ko biso en réalité en l'homme c'est l'esprit. Selon l'esprit, Rebecca lobaki nganzamba yebisaki nga boite. Ngam na botaki bano toyokana ki boite. Nzambe alobaki ye ayini Esaü alingi Jacob asalaka na oyo alingi. Alors il est temps ngana jouer rôle na ngai. Il est temps bandeko na koyebisa yo mutozo kanga lelo ozala na prophétie en Nzambe, ozala na promesse en Nzambe, ozala Nzambe ya aningisa yo. Tangu yo ozu promesse en Nzambe, tangu yo mona kake oza doué na kotea, oza doué na koyembela Nzambe, ozela kanini Nzamba ganga likolo. Rebecca lobi mikolo nange koki. Promesse nange komi na terme. Comme Yesu Masia akendeki na temple ye moko, alobi l'esprit du Seigneur mawa. Molimo na Nzambe pakolinga mafuta pona annoncer bonne nouvelle. Na panza sango partout. Amona kitangu na ekoki. Rebecca lobaki sikoyo tango ekoki oyo ngana ko jouer rôle. Alobi na mwana na ye kende boma nyama kobanga te pongam na laksaki Esaü kulamba. Ngam tunalamba ka plumier o papa na bino asepelaka. Yango avandi na ngambula na mbula. Bande konanga soko zana un bon serviteur de Dieu ba soi disant te yebo pambolami. Soko zana moto aza ko banga Nzambe comme bato na kala comme ba Elia au pambolami. Moto aza na promesse de Dieu. Moto aza ko garder la sainteté. Moto aza ko garder makambo na Nzambe au pambolami. Yangwana foko bonde la Nzambe avant ozala na leadership moko ya moto. Alléluia. Rebecca yebaki secret. Rebecca solola ki na Nzambe. Tangwa monaki bana baza ko bunda na libumu. Rebecca tunaki Nzambe. Awa to moni Jacob akeya salika lolenge mama na Rebecca lobaki. Jacob asalika kandenge wana. Kokoma na Jacob. Isaac azalaki na ba doute. Alobi eza penza yo mwana nga Esaü. Jacob alobi oui eza ngai. Alobi naza koyoka voix ya Jacob. Abi pousa na ona simba yo. Asimbi boabi me nazo koyoka voix ya Jacob nzoto ya Esaü. Alléluia. Bande konangai. Naza koyoka voix ya Jacob. Na yo ko sabino likamoko. Tangu Moïse akufaki. Ba ange mibali babimaki moko ya Satan moko ya Nzambe baza koweli bembe ya Moïse. Nzambe atalaki amoni roba Moïse mwindo amoni salite ya masumu maza komona misala ya Moïse eza kuganga. Alléluia. Alobi na ba ange de Dieu bolongola eteniko wana. Tolobaka ngana yo sima ya liwa mutu akeka lifelo. Me bandeko boyoka ba faveur mususu ezali. Boyoka Nzambe alobi na kosala grâce na moto nga na lingi. La faveur de Dieu. Alléluia. Et ça na ba chose cachée mosusu ngai na yo tokoki oyebango te. Nzambe alobi yango ndeko nanga soki ozu opportunité ya kosalela Nzambe ko hésiter te. Yango Bible ezo so tango yozo ka mongongo na ko endurcir motema na yo te. Ko komisa motema na yo libanga te. Alléluia. Jacob asalaki lo lenge Rebecca andimaki. Tangu ye aye alobi naza koyoka naza koyoka lokuta. Naza koyoka mongongo ya Jacob. Jacob okombone ezalaki moto na lokuta. Moto na moyibi. Moto ayebaka kotambola na malini. Alobi naza koyoka voix ya Jacob. Men nzoto eza ya Esaü. Ndeko na ngai yo muto zaki muta banganga. Ozalaki ndumba momeli masanga. Ozalaki mutu moko moyibi mobomi abato. Mais soki oye na Yesu Nzambe akoyoka mongongo ya Jacob ekozala mais akotala nzoto ekomi ya Esaü. O changer le poso na yo. O changer façon na yo ya ko vivre. Bande ko Nzambe asalaka biso faveur. Alobi asalaka grâce na baoyo ya ye. Asalaka grâce na mutu ya lingi pe asalaka différence. Asalaka bokese na baoyo baza kosalela ye. Na o baza kosalela ete na lingala ya solo akotela kabao ya ye eza kwa mama boti bana na ye baba mama ozo kotela bana na yo ozo kotela bana na yo Nzambe mukabaki na kosala différence eza nini to bapenda bien na kosala bokeseni
na ba o basali la kanga na ba o basali la kanga te. Alors to mona ki Jacob akomaki loko ya Jacob abandé ko to sa ba parents na ye ezawa kene ko bala basi moko o bazaki kutu interdite. Maman na la kisi technique nzamba la kisi technique na Esther alobi Esther yo lokolo banga kanga pozo a roi yo salabwe tangu bana balibota na nyoka baza ko salabwe Esther yo salabwe s'abstenir na biloko oyo yo boya oyo yo kozo a roi. Alléluia. Deko nzambe yo mutoki na pa banganga pozo a mibali nzamba la kisaka technique ya kitoko. Balobi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Tomona ki Jacob alanda ki lo lenge mama na ya lobaki Jacob alambi tango ezawa tuni Isaac atuni mais bomi jibe yango ka sikoyo alobi te nzambe na yo apesa kinga na bopete alobi nzambe na yo atie nyama na nzela na nga na bopete nga na uti na nga zamba te nga nazalaki kaka na bergerie nga na kei koluka libala ndenge baninga balukaka te bar banda tongo alali alamuki ake na banzela ngai mobali aye kaka alobi na sepeli na comportement ya sœur oyo balobi na nga mwana mwasi na sepeli na elateli na ye na sepeli na façon na ye d'être na observer ye pe na sepeli na ye. Rebecca azwaki libala na bopete kaka na botosi mwana mwasi okoki kopesa nga mai Rebecca akei mbangu atoki mai amelisi apesi moto wana amelisi na bashamo na ye comportement ya bonzambe. Bien aimé dans le Seigneur eloko musu yo zwa ngo difficile parce que olingi kokota na nzela ya satana opesa yo te yo kasi libala bazwa ngo na ndaku bazwa ngo na ndaku te libala bazwaka ngo faut kende na babar faut kende na baboye. Bien aimé dans le Seigneur Rebecca azwaki yango na pete na botosi ya nzambe kaka. Rebecca azwaki yango na kotosa ka ba parents na ye. Rebecca azwaki yango na kotosa kaka kovanda na ndako kolata kitoko kokende kosala misala akende kotoka mai poso kwa to basani to bilamba na ndako na bango to mai ya kolamba na source yo lingaka kolamba te olingaka eloko te. Balobi awa Jacob akendaki akomaki alambelaki papa na ye biloko abina papa na ye yaka kolia. Bien aimé ezaka kapona yebisa yo nzambe asalaka biso ba faveur mususu nzambe asalaka biso ba faveur mususu poto oyo ya lelo soki batali famille oyo za nango okoki kutuko ozakutu dignité libala oyo kota soki batali famille ozalaka nango mobali wana kwa ekotalo ata miso te ba classe oyo silisa soki batali ka mbongo minerval ba parents okuba bande kokoka te mais bazwa yo en charge tu osilisa classe okoma mutu munene okoki même pas kokende pa ya nganga. Alléluia. Nzamba zo sa biso ba faveur biso tozo mona te nzamba zo sala biso so batali bisika yo uta soki batali famille yo uta okoko za PDG te. Alléluia. Soki batali famille yo uta okoki kozala pasteur te uta na ba famille moko bakanga libota koko na bino azalaki nganga oyo alandi ye azalaki sorcier oyo alandi kuna azalaki chef coutumier mais lelo zui grâce na nzambe okomi kotanga Bible okomi kotanga kombo na nzambe. Alléluia. Omonta mususu yo moko vanda katango yo loba ke nzamba azate pona difficulté mokie komelio tala nano famille ni yo uta baloba plus de salut pour toi en Dieu. Famille uta batu babalaka te batu babotaka te famille uta PDG kutazalaka te oke kutu PDG musika mutu oyo abimisa ata mutu na musala azate diplômé kutu azate mais yo lelo basa ko benga yo lelo baponi yo Joseph ya famille wana Moïse ya famille wana ndeko emsusu ozo prier ko bosa na makambo nyonso so totali bato ba okufa na bagoma yo leki bango na nini ngana leki bango na nini ba femme violée bandeko nzamba sali Jacob faveur alobi na Jacob
Maman Rebecca azaki na promesse alobi na Jacob kende okozwa yango na bisi o mwana nzambe eloko mususu kokozala ya yote mais parce que yo bangaka nzambe ekomi ya yo. Kana ezalaki ya ba peuple ya ba Kanane mais pona ko banga nzambe pona ko tosa ya bakoko ya Sham Kana ekomaki ya bango. Nzambe alobina kopesa yo mboka bapaya en possession. Na mboka bapaya Isaac afulukaki. Na mboka bapaya Abraham afulukaki pona kobanga nzambe. Nzambe penza pambola biso tokokomba lisusu tozaka kokoba ti tokotanga Genèse mobimba toza na Bible mobimba toza na biso précédé. Nzambe apambola biso tokutani lisusu. Alléluia.